1988 à Bondokouy, dans la province de Moun, au Burkina Faso. Un coin modeste. Une enfance simple, mais très tôt, j'ai compris que le silence des armes ne veut pas dire la paix. On grandit vite là-bas. On apprend à écouter, à observer, à ne pas rêver trop fort. Mais moi, j'avais un rêve. Servir, défendre, comprendre. J'ai étudié à Ouaga, puis j'ai rejoint l'armée. Non pour les galons, mais pour voir la vérité en face. Et la vérité, elle brûle. Envoyé au nord, j'ai vu ce que d'autres refusent de regarder. Des villages oubliés, des enfants sans école, des familles abandonnées. Et au milieu de tout ça, des hommes qui tiennent debout. Malgré tout, je n'ai pas pris le pouvoir, je l'ai arraché au vide. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays à genoux quand le peuple, lui, se bat debout. 30 septembre 2022, il fallait choisir la peur ou le courage. J'ai choisi le courage. Et le peuple m'a suivi. À vous, mes frères et sœurs africains, on vous fera croire que c'est impossible. Il faut attendre des sauveurs. Mais écoutez-moi bien, personne ne viendra nous sauver, pas l'Occident, pas les anciens empires. Notre avenir, c'est à nous de le reconstruire, bloc par bloc, rêve par rêve, larme par larme. J'ai 34 ans et je porte les rêves d'un peuple, mais ce rêve ne m'appartient pas. Il est à nous tous. La vraie question n'est pas est-ce que j'ai le pouvoir, mais est-ce que vous êtes prêts à le reprendre avec moi? Reprenons ce qui est à nous. Je suis Ibrahim Traoré, né en 1988 à Bondokouy, dans la province de Moun, au Burkina Faso. Un coin modeste. Une enfance simple, mais très tôt, j'ai compris que le silence des armes ne veut pas dire la paix. On grandit vite là-bas. On apprend à écouter, à observer, à ne pas rêver trop fort. Mais moi, j'avais un rêve. Servir, défendre, comprendre. J'ai étudié à Ouaga, puis j'ai rejoint l'armée. Non pour les galons, mais pour voir la vérité en face. Et la vérité, elle brûle. Envoyé au nord, j'ai vu ce que d'autres refusent de regarder. Des villages oubliés, des enfants sans école, des familles abandonnées. Et au milieu de tout ça, des hommes qui tiennent debout. Malgré tout, je n'ai pas pris le pouvoir, je l'ai arraché au vide. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays à genoux quand le peuple, lui, se bat debout. 30 septembre 2022, il fallait choisir la peur ou le courage. J'ai choisi le courage. Et le peuple m'a suivi. À vous, mes frères et sœurs africains, on vous fera croire que c'est impossible. Il faut attendre des sauveurs. Mais écoutez-moi bien, personne ne viendra nous sauver, pas l'Occident, pas les anciens empires. Notre avenir, c'est à nous de le reconstruire, bloc par bloc, rêve par rêve, larme par larme. J'ai 34 ans et je porte les rêves d'un peuple, mais ce rêve ne m'appartient pas. Il est à nous tous. La vraie question n'est pas, est-ce que j'ai le pouvoir? Nazaine Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eyingela o mabota mabino pasi pe ma wana République démocratique du Congo pamba te maye o ma koleka lekolo la biso to komona yango lokola masano pe na moni ete bakongomani banso bakoti na bango na ambiance moko songolo ya solo to ali bongo na posa ya misolo ya solo to ali kokufa nzala esengeli to luka poete to bika ezali mabete pamba te mutu moko te akovanda poete akufa kanjala amona kalibotele eto bana na ye bazali kokufa nzala ekosala ye pasi na motema kasata kotoko luka musolo yango to mitala kananu ekolo abiso ekomi nesika nini ekolo abiso ezali wapi pamba te mai o mazali koleka ekolo abiso esengeli ete moto nyonso o abotami na kati ekolo Congo o azali bongo mwana ya Congo babenge bokongomani esengeli ete ala bongo na sosie ekolo waye pe tango kosala makambo oyebake makambo na ali kosala ntina nango eyali nini ya solo to utila ba famille bipai na bipai to zwipe malakolo lenge moko te kasi susi ezalaka bobele susi pamba te soko kufeli to ali na likambo susi ali kaka susi wana moko o ezali kolata o kotangisa bobele pinzoli sika likambo ya Congo to kotala yango lolenge nini
et ko pesa nga passe équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngala kunya dola nga ya solo to ko bengana pamba te santé l'équipe ya malamu te sika to bani pe ko koma na mo sika yango to ko bengana pe to biba condoléances libota mobimba bande ko langai na banzi ete to ali ko analyser pour to analysaka to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to longolaka peuple congolais na bolema bande ko langai bato banso babeleli États-Unis d'Amérique quoi ici États-Unis d'Amérique pour être biso to ali ko croire les États-Unis d'Amérique to zali ko croire na occidentaux oyo base balaki sa position la bango lolenge bolobaka botali ete occidentaux balaki position la bango balobi ete bango bako kokotela ba congolais te pe bango bako ko aider biso te pamba te ne tumba oyo ya Est ya République démocratique du Congo soki penza occidentaux balingai ko aider biso mais lelo etumba ne sila kala kala occidentaux basa na besoin ya minerai na biso basa na besoin ba se servir na biso mais biso to servir na bango te basa na besoin ba utiliser biso lokola ba nyama ba boma biso ba zwa oya biso mais biso to utiliser bango te mais to zali ko kotola yango te ko comprendre te qu'est-ce qui ne va pas parce que to lingi te to comprendre pour to zan intérêt mon côté à ko servir nation ce que to zali l'intérêt à ko servir nation audio on a teli bino ya Traoré ko lelisa bino et ko pesa mawa mwana ya moke lokola Traoré na 34 ans d'âge a signé alobi entre kobanga na courage ya pona ki courage aboya ki père de père il fallait équiter esprit na biso alobi nga na poni courage pona défendre patrimoine nga na défendre école nga pelelo bravo na ye na âge na ya muke bino boali bampaka bosi bolei bengbele botala âge mona mobalo na ba mvula la bino bozala ngolelo mais tala ndenge bozo boma nation par rapport ya mwana wa muke a signé ya lobi ngai nazali ko telema pona ko défendre patrimoine nga pesi pasi tala bana ya 34 ans ya République démocratique du Congo lelo baza tala idée te pe makanisité lokola Traoré baza komona te ndenge Traoré amonaki c'est kabana ko revendiquer depuis alors bien la côté l'armée te pona zo bagalan mais na côté kaka pona défendre mbokalanga et il a défendu son pays hein lelo mutu boka ko lobala été hein mais biso tozo c'est la sauveur biso tozo ka ko juger biso tozo c'est la Moïse moko ya sauveur ni na koya ko sauver yo ndeko nanga sauveur ni na koya ko sauver yo état oyo sauveur ni yo zozela sauveur ezali ba biso tozo ya ko telemela o tozo ça éveil patriotique sauveur ni yo zozela to tikali kaka ba préjugé il est très sauveur ni yo zolinga babanda ko trahir yo depuis longtemps tala histoire na yo trahison ezali lote babanda ko trahir yo depuis po bayeba ki ba valeur na yo kila mejendeta lotaki tumakane ko tobokila lokonde fa pekato trahison ya Congo za lelo trahison ya Congo ça date de longtemps problème ya Congo bazo luka ba président faible po bateka mboka boyebi yango bunda pour la nation to bunda pour la nation mboka la biso balobi tozo kele ko négocier moto o tozo ngato négocier na ye mobomi ya Congo abomi ba congolais congolais na courage te ba dirigeant congolais ba courageux te balika ba voleur balika ba détourneur ce sont pas découragés pour dire un mot pour ba chose s'accomplir na Congo
C'est la fin d'une tournée d'une semaine sur le continent africain de Massaad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Lors de sa dernière escale à Kigali, il s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame, avec au menu le renforcement de la coopération économique. Il a également été question de la paix dans la région des Grands Lacs. La correspondance de Juliette Monti. Le tout nouveau conseiller pour l'Afrique de la Maison-Blanche a commencé cette conférence de presse par un hommage aux victimes du génocide des Tutsis en 1994, alors que les commémorations débutaient hier. Il a ensuite parlé de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, au cours de laquelle ils ont discuté d'un partenariat approfondi, notamment dans le domaine économique. There are many American companies already invested in Rwanda. De nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Le gouvernement rwandais a une vision pour être un leader économique et une société prête à faire avancer cette vision. Nous sommes prêts à travailler avec le Rwanda pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi il est essentiel de trouver une solution au conflit dans l'est de la RDC, car cela permettra de libérer le potentiel illimité de la région. L'envoyé américain proche de Trump a insisté sur le fait qu'une paix durable dans la région était une condition nécessaire à un tel développement économique. Il a souligné l'engagement des États-Unis et du président Trump dans cet effort et affirmé qu'au cours de leur discussion, Paul Kagame s'était engagé à aider à la réalisation de la stabilité dans la région. Massaad Boulos n'a pas donné plus de détails sur le contenu de ses échanges avec Paul Kagame. Pour rappel, cette rencontre fait suite à une tournée régionale au cours de laquelle Massaad Boulos s'est rendu en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Kenya. En bref, sachez qu'au lendemain de la visite de Massaad Boulos en... Ba décider na bilo bangwala. Balobi poasa. Bango bakoti kate makambo bazala ngona Rwanda. Basoli na Kagame. Ba pesi ba condoléances la génocide ya ba Rwandais. Bazali ko rendre hommage na bato ba boma ba Congolais. Bato lande bozo croire na bango. Bato oyo bazo considérer te génocide na bino. Bato bazo considérer te ba mort na bino. Bato bazo considérer te bibembe na bino. Bato oyo baza ko rendre hommage na benemi ya Congo. Pe bazali ko senga bino bo négocier na lombango. Négociation ezali ko pesa bango biloko bazala ngo posa parce que bango balobi tozali na besoin to coopérer. Musalo to sa na Rwanda to ko kata te. Donc États-Unis na Rwanda relation la bango ko kata la te pour la guerre à est. États-Unis na Rwanda ma bongisi na bango ba ko bebisa yango te pour ba servir Congo. Les Congolais, les dirigeants congolais. Bozo yoka bozo yokate. Bozo monate bozo monate. To luka Poutine. Poto kata les Kamboyo. C'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Bokela soso la kakanyango. Traoré quand même a te yabino. Aza mona mouké par rapport à Nabino. Mais azo te yabino. Le sako bokola kaikal. Les vrais Congolais. To bunde la mboka la biso. To za la ini. To défendre le patrimoine na biso Congo so que le kolimo Congo c'est sur ya biso te. Congo eza lisusu ya biso te. Bakoboma biso pour la minerai la biso. Ba rendre Tshisekedi faible pour bakotsa la ba deal. Tshisekedi akobimate na kobe na bango lelo. Et ba opposant la biso bako réussir te par rapport à ba décideur. Ba opposant la biso baso ke ko kemandaka pouvoir et pas ba décideur. Ba décideur bako pesa bango yango te balakisi bango yango. Baza pe na force te lokola Traoré. Baza na courage te lokola ba biso o bazo boya biso to tele mais ça peuple. Parce que biso to bannir père. Toza na courage à défendre le patrimoine na biso yango tozo ganga yango tozo loba. Mais bazo rendre biso faible par rapport à bato bazo gouverner biso. Par les arrestations, par les intimidations, ceux qui bolobi to kokanga, ceux qui toyoki to kosala, ceux qui bosali to kosala, ba rendre biso faible po to koka boloko te. Mais sinon mboka yango ekei les Américains balakisi position na bango. Ndenge bazotinda bilo bokele ko négocier
baza kotinda bino po bopesa nde biloko bo balkanize Congo bango bazwa parce que basali Rwanda lokola royaume na Rwanda nde bazokele kotoka minerai ya Congo bango balobi te biso tomona na te tozala mokongo ya Rwanda alors lokola tozala mokongo ya Rwanda Rwanda nde o tosali roi Kagame po yakele koboma ba Congolais alors il faut ba Congolais to appuyer na mokongo oh bozomona te bande kolanga. Quelle négociation oyo boza nango pour kimia nini bokocha to bino ne sobozo ke lote kamboka les Américains balaxi face na bango baza pour les Congolais de génocide congolais lobela ka bango le côté massacre, tuerie, assassinat, viol les autres la Congo le côté. Donc nous sommes bande de chats, nous sommes des animaux, on va combattre bisonege balingi. Donc les Congolais ne sont pas les gens. Les Congolais basa batouté le la Rwandais. Donc les Rwandais sont des gens, les Congolais sont des animaux sauvages. On va comme bango tango balingi. Alors mutuo yazo respecté yote, mutuo yazo la posa la yote. Négociation ni boza nango posa Félix Antoine Tshilombo pour le prononcer guerre. Ngana yebaki ke yoko bangelo côté ngana yebaki ke tango zo bunda oko sa lokola Traoré mais père ya nini papa si toi tu as père mais les Congolais n'ont pas père pour ba bundela mboka na bango pesa bale na ba Congolais pour ba sauver au paix parce que yo pe nego za na talande bato baso malmeneo tu n'es pas aussi protégé parce que bato balingi pe yote bato ba pesa ko bo konzi pour ba yebisi manango ba ko solo quelque chose. Alors, vous comprenez tout, vous comprenez. Vous continuez à m'abébou, vous bino vous lia biloko nini, vous bino vous talande bazo salabino. Vous lia te, vous allez passer. Vous onyo koloka bino moko tam so bokanisa vous onyo kola ba Congolais vous ko minyo kolo. Parce que batu ya boinga na ko poussa la pembe la été. Avoir des choses pareilles moto ko za la muninga la ngate. Moto boko so considérer ngaité. Moto boko so epa la nga pour l'intérêt songolo. Ceux qui n'a pas avec les rosés sont avec l'été. Maintenant, je vois en face de moi, il faut prendre ma position. Position zalika ko déclarer guerre. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Si les lobalingi banga biso ba Congolais, il faut to bunda de kolanga. Négociation ko aboutir de l'autre côté. Parce que nous sommes déjà faibles, ba moni biso. Intro ya bato balaxi ke balingi biso te. Baza ko obligé biso négociation biso to tchande paix. Mais bango ba kota la mboka la biso po bazwa. Non. Ba Congolais tout les mako, les vrais compatriotes. Ba maman ya moto mojali mozima mité. Assalamu alaikum la maman Jawa pe ba mizima na biso na South Africa. Na mboka ya Gilompinga. Ba maman missionnaire na place Rwandais. Toza kozela nini jusqu'au preuve du contraire les Congolais. Ngai ezo sala nga pasi pe mawa. Et aujourd'hui, les Congolais préparent des pièces dans ma pièce. Oui, pour bisonyo sauter, pour sauver la nation. Voir même la Bible, l'époque il y a Gédéon. Il faut ça l'élection, ce n'est pas tout le monde qui va sauver le Congo. Traoré a sauvé la nation, pas les Français chez moi. Et puis l'économie n'a pas comme un niveau. Niveau ni mona mobile atam sambuka ba yebisa ke ko simba tete abengi peuple il faut associer peuple Félix Antoine Tshilombo o écarter peuple peu importe ndeko soit qui pouvoir na wana mais ceux qui associer qui ngola peuple mais le loto obunde tombande ye mususu mais tellement yo bannir peuple OK na balolenge la yomoko et voilà ba piste ya solution ya malonge so bimate pa nawo échec l'échec zonganan talamboka tala intérêt ya mboka partout que simbila ngote. Et les Américains beaucoup misaki. Bananga kuna babi bana tina négociation te. Parce que bako sala ka bongo na Congo. Pe Congo eko kende. Si les vrais Congolais botali mboka bongo eko kende. Nga zo pesa nga souci pe mawa. Ya ngoka tozo belela. Tolobi unité c'est notre force. Tozonga la ba raison la toute la nation. Tolongo la ba divergence, tolongo la ba biloko ezangitina, toute la mboka. Toute la mboka la biso ezo kende. Tous la femme forte, ba homme fort de défendre le patrimoine la biso. Tous a tellement bello tous la souci en mboka. Mais ala ka passe pour tous la guerre à leadership. O alingi ka ngande la yebala o alingi mama okoko za no mutu. Mais mutu azana suka kuna yende nzamba ponia okoma leader. Mais tant yo zo boaka yo ko réussir combattre. Il faut bendaye.
azala pembe na opo ya tindikaka yo négociation ni toke nango bato mo balati bokele ko négocier be bato moko balati ke biso to kotike loko la biso te to reculer to boya négociation na to sala ba courageux to sala ba courageux poto bunde tumba to sala ba courageux poto lo ba non na massacre to lo ba non biso moko to tombola mongongo comment baso bafouer génocide à Congo. Comment bazo bafoué plusieurs morts au bakoufi bazo kufa mikolonios. Comment bazali ko victimiser mutu oyo azoboma biso de ces Congolais qui tuent le Rwanda maintenant. Et bongo balobake ba Congolais pe bakimaki na Rwanda te bande kulanga. C'est le temps mon amboka Félix Antoine Tshilombo qui n'est pas Poutine. Ce n'est plus le temps s'hasarder. Kende pas ya Poutine solo la nae. Attends la dernière minute, obima la tête haute. Mais le coup là, ils allaient prophétie en Zambé. Et koko kisama kaka. Mais biso tozo de la ka Congo. Tala lelo ba Congolais. Ba komi na makamba acha mo voto. Ba mabiso la ba distraction ba ya Laura Sokoko. Ya Laura Sokoko azali mutu moko oyo. Ba tchaye wala pour la ko détruire nation congolaise. C'est un pion à koka boké chuté. Lelo abimi la casquette mususu. Lobo kula sengaki Félix pardon. Lelo asali lelo ko mususu. Et lelo mboka mombe komi acha mo voto a violer moi na ya moi sinaye acha mo voto acha mo voto. Histoire ezali autorobeta yango ponga na zana maboko. Moi la mwasi wana bomolo aza mona lemba si je me trompe pas dans le kuila na yebiye mais na kopesa bino ka moi flash ya muke poto ko kota lango pe la mulai parce que ngana lobela mboka mais so likambo e koti na matoyi nanga o eza malamu te lokwa za mama Congo au CA de la presse e balo boya mbindo na ya kape ko bimisa yango mama nanga bomolo olobi mwana na yo na 2015 nde acha ngaka violé yo na acha bokutani na tanga covid mwana na yo ozolo bakaza na 18 ans na 2015 azaki na 18 ans lelo 2025 mwana nazaka na 18 ans tango bozolo ba bokosa bosalaka tango bozolo ba bozalaka pe batu malamu mobalo asungi yo mobalo apesi yo Élysée na Liza eza kombo moko bino pe bato bozana bo jobo yo kabien acha bando swala na ando swana Élysée to na Liza il faut bo pesa likambo sens na ngone lengilango kwa akize mutu te ka po linga akize ko finga mbwana yo te de rage pour l'embiller. Hein? Ce n'est pas bien. Maman Célestine, France à la papa Michael. JKM, le number 1 océan de la presse congolaise. La patrie ou la mort nous vaincront. Tu bête le solo acha mon vote. Tu koloba yango. Tu tirer la conclusion est bien bande kolanga. Ba conflit ba basi ba mibali. Na sepela la bande kolango basala musala wana ba matière. Mais ngala zo sepela bazo rapper matière à Congo. Parce que temps est difficile. La bamboka na ba paya ba ko bengala ka bino un jour moko ba rozwa Congo. Po bazo lingane bazwa Congo comme ya bango. Biso to zanga mboka lokwa ba peau rouge. Tant boko taka ba distraction ba biloko. Ba planifier biloko tout po ba distraire biso. Mais ngala zo senga la ndeko langa bazo ka mbongo te na muto ya muto. Bazoka mbongo te na makila ya bato ozala mbongo wa asha oyo ozala mobali na yo oyo ya négligent kayo oyo ya sundola kayo oyo landaka asha movoto mobali azala tirki même les mêmes asha wana ngola tie buzoba po yo olingi ozwa raison po ozwa ba voice ya asha na zo swana Liza ne Liza te mona nawo yando swandela Liza mwasi na ye oyo ya lingaka na Angola
Moi, le colonel wana, oyebi. Mais ce qu'on va profiter nango après avoir causé bela mbone o apesa ko bakisi ya koteka. Basi. Surtout basi Angola bo abesiko ponga na victime. Ya mutu amelinga plus de $5,000 la likelemba. Bino batangola. Bo yuluka bo koma na Angola, bo koma na caractère wala bo koma ba miyibi besiko ya ko espoka mibali. C'est quoi bande ko la biso pe le ko bazai ba ilangela tala ndenge bokoti ba pour mettre Angola no bondi à botar de bono et un monsieur ko komela bi mamo d'Angola la mokita no Florence ya matondo bito biso pe to abata Angola to ko selo pe ba enquête to ko sola likambo na ndenga mabete mena ndenge ke tika nde lokuta mutu moko ta ko sepela mobile na ye aya ko sala mwana mabeme ya achozo kosa to ko beta lisola mo bien ngana modo bela Congo personne na zupe likambo na ya kala ngola plateau poto solo là pour souci la biso no se leto focaliser maile pe makanisi la biso mo la mère de Bruno en Autriche il y a aussi de la presse congolaise en Autriche mo la mère de Bruno to focaliser maile la biso na Congo to bundela nation na biso zo kende mais ça la raté ba biso mo 200 euros boye biso to na besoin mbongo ndi to bundela Congo on gagne rien mais toi ka la souci drapeau toi la souci mboka to za lokwa ba pour rejeter tout elengana te ba comploter contre biso ba komi na tamba réussir mboke se keye ba okosa na ba dialogue ba okosa ba bomela biso ba makasi ba boma Mobutu par complot muza ye peu importe makambo na ye metanga moni que de ne jamais trahir le Congo ba bomiye donc mutu a kozala faible wana ba okenai nde ba rendre Félix faible et na Congo position ezate tous les opposants ba embarrassé ba on a le Cameroun boy. Ok, il faut que sima total la patrie, total intérêt à la nation. Négocier les intérêts parce que les Américains sont face na bango na monde entier. Le français même. Bateau biso tozo landalelo bango tout balobi bako kote la kabisote. Alors tout landandela ba traoré. Tout ça ba courageux. Tout le non. Tout le non. Ngala za la kontima que Félix a changé. Parce que le président a changé la Aboya Kalae. À moi, Kaza Judas, ça peut être noté. Mais moi, je sais à quoi retirer signature. Nandé Bolandibo. Moi, je sais, Nandé Boyoki Makambo. Nandé Bo comprendre l'Américain, Ngo Bilo Bomona qui va sanctionner Rwanda. Nandé Bo comprendre le Français, Bolo va sanctionner Rwanda. Nandé Bo comprendre que va décider, Nabilo va sanctionner Banangate. Parce que ça couple la bango, pour bango bazwa nation. Ate, Nanzimete Bo retirer signature. Même quand je suis photo, je suis pour tout s'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Acha, na mwana ya Bomolo. Parce que le problème est que Bomolo veut créer à se victimiser pour n'ambongo Acha o yazalango. Pour basa nini bazonga na mobile mais mobile na ta kufeli mwasi na Turquie akoboya yo kaka parce que ça la posa la hote yo mobile yo bala yo ba para na ba yebi ke Acha balao mbongo Acha c'est pas la bino mais tango zo créer makamba boye mais finalement oza mosi andoki to oza mosi malamu ndeko nanga mobile yo bala yo o apesa ka ba mbongo akipaka yo ozo créer histoire makasi boye. Olingi po sambwisa mwana oya yo moko boti la libumuno 9 mois. Maman nanga. Est-ce que botala ka don tango mema pe makamaro na ba réseaux sociaux ndeko nanga? Hein? Oye pe na boye. Ozui mwana no boti 9 mois. Na exposé na réseaux sociaux. Mwana osa komi na ba 25 ans yozo pese ka 18 ans. Mais mwana na ko balukelo un jour pas ko mona ke maman salinga ma. Bozo rendre de mwana ridicule. Ozo sambwisa do mobali to sambwisa propre mwana yo. Kaka likolo bozo katuko bianza mais finalement bozanga amite mabuba maman ndegeli ezapela ba maman mususu bakuta na ba bêtise na ndako na ba mabimisa te ozo bimisa po moni Acha yebala bongo soko so Acha zakane mobalo yebanite yo kasi ba criminalité na ba mabale belé salamate to ke na ngoso ipeza vrai mais faut bomba mo ana oti il faut me manquer la réseaux sociaux ko ko traiter ngote na lolenge mususu il faut sambisa mwana oyo moko boti. Moi, non, ça c'est 25 ans. Parce que ce qu'on a vu la 2015, ça a 18 ans. Si que le la 2025, ça a 18 ans. Histoire nous obéta comme maman. Pour le niveau ça moi no boyoko.
pour aller kolinga mbongo makasi boy mobalo ya sungi wa balio. Oh, le monde est méchant. Peuple congolais, tout le monde la Congo. Naza ko senga la ba congolais conscient. Histoire à Congo ça te ko condamner mutu. On a compris beaucoup de choses. C'est quoi ça senga ngana yo to dresser ba front na biso ouais. Ils a qui longtemps corbé. Et ça senga biso to luka paix sincère. Alors pour tous yango zaka ko bunda. Pour tous yango zaka na ko bunda. Mingi ya koloba la bino ezali. Mais vie à tango, vie peut la bonne reprendre. Là c'est pour mon rappel ma capacité pour la santé n'a pas de prix. Vraiment merci na Nico Tamutunga lik makana qui prisonnier de José Boza tellement ébélé au bozo benganga maman bonheur to bengana te maman Eugénie Zemanga Valérie Pété bo tellement ébélé mais souci nanga ezaka mokone belé otoza to soutenir ba peuple congolais. To soutenir banana biso, to soutenir bande collapse, to soutenir FARDC. To soutenir yango komata biso to se révolutionner. To soutenir mboka la biso tant ka toyoki message oyo et révolutionner tout le monde. Ato lala ki déjà lembaki, telema lobate. Na pour la mabele, na défendre patrimoine nanga. Parce que l'air est tellement grave, plus grave qu'on croyait. Alors que Dieu bénisse la RDC. Que vive la guerre, la patrouille, la mort nous vaincra. Papa, le frère de maman Clarisse, le lieu sur la Canada, to bunde tumba, to longola, makambo ko jeter ba pierre et pas ya batou. On a vite compris que bisika o gouvernement qui n'est ko senga aide, bisika o mona mboka Félix Antoine Tshilombo tambola ki tozela ki la diplomatie na ye, on a trouvé que ko pesa biso elo côté parce que ba dénoncer, parce que bango moko ba lobby que bazana posa ko travailler na Kagame et non le Congo. Alors, on a besoin de minerais du Congo. On a besoin de tuer les Congolais pour récupérer leur patrimoine. Alors, non. La banzi, Bolandinga, Malam, Bote, la Biloban, Sobipaïbi, Sobandekobele, besoin d'un téléphone, t'es vraiment, je suis, mais tout ça, a un problème, il y a l'otiliki, tout ça, le problème, il y a Makambo, Ebele, Zambi, Apambola, Obo, Bengaka, Obo Sungaka, Bo continuer à Kandengewana, pour tout avancer, pour tout mobiliser, tout sensibiliser, tout conscientiser. Et éveil patriotique la biso et aboutir à quelque chose. Le Lingue Traoré aboutir à quelque chose. Il a été déterminé. Il a été déterminé à sauver Mboka la biso. Tout tika quoi impité. Martin Fayou m'a dit une certaine responsabilité. Ça a été responsabilité à partager. En gaïna yo de nous sauver Congo. Traoré a talaki ba politicien Mboka la été. Traoré a talaki ka bonne marche en Mboka. Mon que le ko iso simbate. Donc gaïna ya. C'est quoi biso le quoi te comprendre que partout iso simbate. Biso sur côté téléma pour tout ça là quelque chose. Que Dieu bénisse la RDC, que vive la guerre en RDC pour la paix éternelle. Merci Nakabouya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci la Pape J, directeur recherche stratégique et pas son âme sans mon compte. Pareil, monsieur Babiso. Moi la mère de Brino, en Autriche, Talakaka. Guillaume Gangoula, on a Belgique, Peggy Lomboto, na Point Noir, Nancy Bofo. Vous êtes tellement ébélé, Zambé, Apambola, Bisso, la Chabelle, Maman Sociale, na Akemboka, Kilame, Tchénétel, Oteketumba, na Pasteur Weli, Tobunda pour la nation.